Personnalité. Bonjour, bonsoir, c'est l'heure à laquelle vous allez me suivre. C'est votre humble servante. Pièce toujours namasolo ya mapangu ndenge tosela kabino mosala ndenge tobaka mosala kitoko toujours biso ti na ti lelo la personnalité TV tozo continuer mosala tozo kota siko na ba terrain esika bozomona wana esika bomoni bordure ekei mpenza ti na ti bomona ndenge bato bazomettre en valeur baterrain na bango na bangare na nsima na nga e bato mpe bazokontinue kotonga mutuka eza na facilité ya kokota tomoni na lopango eza nsima na nga wana eza na bamituka moko mibale ekomi wana bisika bango mpe baekomettre en valeur mabele na bango bango mpe baekobongisa donc biso tozokota mpona kolakisa bino baterrain mpe mpona kosala mosala ekaka ndenge ezalaka tozali na ntele précisément na nganda ya mosolo donc non wana makadama awa biso tozo continuer toujours mosala tokoti sikoyo tokoti na kati ya baterrain tokoti na kati ya baterrain ndenge kaka bozomona na nsima na ngai eza na baterrain donc eza na étendue moko eza vide ezali donc eza déjà bakati déjà batiki voir même baveni donc bakati kati déjà batiki baveni batiki tiki déjà baveni bakati batiki baveni ba place bordure wana ezali baveni eza wana awa balobi ezali 33 parcelles na kati babi eza 33 parcelles na kati tozotambola mpona kolakisa bino terrain vide ndenge ezaleli donc terrain eza monene tandi nyonso oyo bozomona eza awa ti na balabala donc eza ti mpenza na balabala siko balobi awa bazokata ba 20 mètres sur 20 bazokata ba 15 mètres sur 20 car nde mikolo tolobi mbongo na nde mutu ekosala eke ozwa esika donc place nyonso bozomona oyo ezali terrain vide na kati ya Kinshasa donc nanu batonga te nde tobaka na kati ya Kinshasa baterrain ezali tellement ebele ba place vide eza tellement ebele nde nazolobaka elangeza monene kasi basali bazali mokie ebongo basali lokwa bazali mokie bazali kobelela babisi na bakolo ya bilanga basani ba trouver basali pour que baya kokota na kati elanga biso pendenge moko Kinshasa eza monene eza na ba place vide ebele bazali penza kolukela yango bato basani ni baya ko construire Kinshasa parce que jusque là Kinshasa nanu etonga mati bato bawelaki bagombe bawelaki bakasavubu bawelaki or babosanaki ba place mosusu pe ezali nanu ya kotonga te nde tobakake gombe avant ekoma gombe ezala pe zamba bato basakolaka kasavubu ave koma kasavubu ezalaka pe zamba bato basakolaka après kosakola nde batongi après kotonga lelo ezwa valeur obomonaka oboyokaka lelo ke no ate nafandaka na gombe nafandaka na kasavubu nafandaka na lemba ba place wana nyonso avant ebanda ezalaka kaka boye eza na esika moko te oyo ebanda kaka mbala moko ba mapango batonga non bisika nyonso ebandaka ezala kaka ba vide mais awa balobi et avec 10 000 oza na terrain il y a 20 mètres sur 20 avec 8 000 oza na terrain il y a 15 mètres sur 20 awa bazali ko lobakeno lisolo pe ezali lisolo ezali tolukai to tuna bango et na ba 20 sur 20 na bino na ba 20 sur 20 na bino boko suka nango combien bisi biso ba 20 sur 20 na biso soki mutu azatia na 8500
to 8000 tosala nini tokozwa. Me balobi ezaka likambo lisolo ka ndenga na lubaka lisolo ya mosombi na moteki. Toyebisaka bino ntango nyonso totiaka prix bobanga prix te, do bobanga prix te bino bosala nini bopusana. Bino bobanga prix te bopusana, eza likambo lisolo ya mosombi na moteki. Mbongo yango nde kataka makambo nyonso. Donc mbongo ntango ekita na mesa yango esalaka ke moto ntango mosusu asala nini aloba lisusu eloko te, babi eza kaka likambo ya lisolo ya mosombi na moteki nde tozoba lisolo eza kelembo bolingo lisolo ezaka pe elembo ya boyokani. Balobi ezali 33 parcelles na kati awa. Ezaki munene bato esi bazwi donc na ngambo wana kuna nyonso esi ekei obomona awa nde bakaboli yango na bordure oyo na ngambo wana kuna nyonso esi ekei bateki kaka na ba prix obozomona. Donc o etikali yango oyo otozali na kati na yango otoza na kati na yango babi avec et tosololi na etali 15 mètres sur 20 boko suka nango combien bayebisi biso en tout cas 15 mètres sur 20 oza na 5500 wana ozwa penza terrain ya 15 mètres sur 20. Awa onga naza na besoin ya kozwa 3 terrains esika moko, 4 esika moko, 5 esika moko, voire même 10 esika moko. Ba besoin de pondre kaka na possibilité na yo parce que bango bazozela kaka bino bosa nini bonyata makolo bino bobenga bosala nde tosala kaka wana obengi numéro ezaka affiché na ban écran na bino. En tout cas wana okozwa na facilité okosolola na ba commissionnaire balobi awa avec 5500 aux na terrain il y a 15 mètres sur 20 avec 8500 aux ali na terrain il y a 20 mètres sur 20 tozali na nganda mosolo asi raison na bato mosusu o bakoluka ko déclarer ba te balakisa biso nganda mosolo ba côté mosusu babaka ba place eza ba 3500 ezali boeza boye. En tout cas je vous assure, je vous dis bomoni ndenge totali ndenge bomoni ndenge déjà babandi ko construire le meute ezali koto wana ezaki na kati awa tokomi na libanda toza na libanda wana ezaki na kati aiza na libanda. Oui na rappeler bino kara esika ezwaka esika ezwaka ampleur tango bato bazosala nini tango bato bazali kosomba kotonga tango courant ekoti esika nde mapango esalaka nini emataka. Mabiso toza na besoin bino bozwa ba place toza na besoin bozwa ba place yango tozo tambola do yango ezali objectif ya la personnalité TV donc moto nyonso azwa parcelle. En tout cas toza wa penza to bike bobanga prêter eza likambo ya lisolo ya mosombi na moteki toluki to tuna to yeba ba document est-ce que ezali na kati awa babi ba document nyonso ezali awa problème eza ata mokiete ezali très bien cadastré donc mikanda nyonso ezali cadastre si déjà tie donc so bomoni esika batie déjà na ba veni cela veut dire que cadastre déjà alekanaki pona kosala nini kotia ba aveni na bango donc lopango o ba terrain o bomoni ezali cadastré. Donc biso tozo benga bino ndenge kato bardo toza besoin na bino na kati ya Kinshasa bosa nini boya kotongela biso Kinshasa toza besoin Kinshasa et comme vraiment na ba construction ya bien ya kitoko ndenge tozomona pe Nigeria batonga na Nigeria batonga bien toza besoin ba construction wana pe et la biso na kati ya Kinshasa en tout cas et kozama la mingi pona biso donc ba terrain yangoyo ba terrain na bi terrain te mais ba terrain pour ça besoin de 10 parcelles aux zongo kaka so za besoin ya onga na bi na zona nga 33 wana nyonso makasi na yo do biso tozozela bino kaka
tozalaki na ba terrain vide esika oyo tolakisi bino etondi ya monene to pe espace ya monene ezali ko contenir 33 parcelles. Maintenant là tokoti na ba place ya ba terrain ya ba moko terrain au bozomona ezana hangar pour ko valoriser toujours lopango yango ndenge bozomona et bandi esika bordure wana ezali esika bordure bandi ezali wana yango ekei penza ekei ndenge caméra ezali ko tambwisa biso ndenge caméra ezali ko balancer ba image et ce qui juste place ba saki wana ezali esika batie lokolo et yango e continuer ekei lisusu ti na suka esika nzete wana ya safu ezali ti esika safu ti wana ezali après ezwi kuna ekei ti esika basaka wana ezali donc terrain yango oyo tokoloba ngo ezali terrain vide po eza na eloko te na kati awa ezali 20 mètres sur 15 ezali 20 mètres sur 15 totuni bango awa eza ndenge nini babisi biso awa 5000 à discuter babi 5000 à discuter donc 5000 à discuter babisi biso eza likambo lisolo ya mosombi na moteki bapesi biso prix final na bango te ma balobi baza na besoin mosombi aya po babeta masolo na moteki ndenge bozomona lopango nyonso tu oyo penza ezali lopango ezali na 20 mètres donc eza 20 mètres sur 15 babi 5000 à discuter mosombi na moteki eza likambo ya lisolo ya mosombi na moteki kobanga prêter koma benga biso na numéro eza affiché na ba ya écran na yo en tout cas kozwa biso na facilité biso tozawa na kaka pona kosela bino mosala toujours ti na ti ndenge ka tomesana toujours continuer la personnalité TV na katentele précisément na nganda musolo biso ti na ti biso bongo na bino toujours continuer awa pe naza déjà na kati ya moko lisusu ya balopango kaka ndenge balobi awa ezali 20 mètres sur 20 lopango na telemi ezali penza na coin na sur na simananga bozomona ndenge voisin tongi azotonga parce que ezana inachevé ezana nu achevé te bomoni voisin donc auto courage ali ok penza courage ali lopango ezali ko mesurer 20 mètres sur 20 totuni kaka ndenge ezalaka nango awa baobeta masolo ndenge nini babisi biso awa lisolo ezali 5000 à discuter 5000 à discuter babe toujours ezali kambo ya lisolo ya mosombi na moteki lopango eza lopango a coin ebandi kuna esika nzete wana o bozomona na mwa musiki ezali mwa nzete wana ezanga fleur ebandi wana yango ekei ndenge caméra ezali ko balancer image ekei eye ti na suka awa suka esika makolo ya mama ezali yango ekei lisusu tina suka kuna esika bozomona parasol wana etelemi esika bozomona parasol wana etelemi en tout cas ezali esika lopango esukeli continue po eza na borne pe moko wana continue tina suka esika basak wana ezali babi ezali kambo ya lisolo ya mosombi na moteki babi 5000 à discuter 5000 à discuter 5000 à discuter donc ezali kambo ya mosombi na moteki biso tozobenga bino tolakisi bino etandi ya monene donc hangar oyo ezaka juste pona ko valoriser terrain ezala vide te na mosika bozomona kuna batu ndenge bazali kotonga batu bazotonga mai pe yango wana ezali pembeni donc ezali mai pe
ezali biso tozobenga bino kaka tozobenga bino en tout cas boye belé bozalaki dibate bosutuka biso tozaka na système ya premier chant du coq donc soso ya yambo tozolela toujours na 3 heures pour nakula musa batu nyonso balalaki pongi na masolo mapango dans la personnalité TV eza wana pona ko réveiller bino ko réveiller conscience ya mutu nyonso walalaki pongi en tout cas bo lamuka biso toza déjà wana. Merci, il y a trop vraiment respect, mais respect vraiment na ba membre ya soutien il y a la personnalité TV Arlette Matokoli Swanzambe Ambisi Bazabakana ya mo général John Kimbambo Badiva Wassoud ya Givoa Mama Bokobank na Kata London City sans oublier Mama Doris Lema Fumu na Gazi à la personnalité TV en tout cas ba respect il y a trop ba merci il y a trop na binonyo soba merci na ingénieur Metiti Mazala kiona na sime caméra pour nous kozula bino ba imonji ya kitoko oyo bomoni lelo na la personnalité TV donc tozalaki na kati ya ntele précisément nanganda ya mosolo donc toza elongo na votre humble servante Vinicia femme noire femme africaine toujours na masolo mapango pièce contre pièce mosala kitoko oyo wapi donc toko continuer komona na kaka na misala na biso ndenge to salela kabino.